Bote Balanino Souya, Congo Makambo TV officiel en collaboration avec Dias Congo, chaîne Oyo et Sala Mingi et Bimisa Batebele. Il y a une collaboration sur ce point, tout le monde là, Nakatia, communauté congolaise, poète, communauté congolaise, Nungu et Bimingi, Nakatia, communauté congolaise, Bagité, Chimanga, il faut solo là, Makambo Oyo, et Zoro, la communauté congolaise. Il y a un qui moi Tamingi, na l'outil recherche, il y a bien info, na Vitava, on a les caramines, bien info, ils ont bien, poète. Bisca Bozala Bandaku, partout dans le monde, les États-Unis d'Amérique, Belgique, la France, l'Espagne, Grande-Bretagne, partout Bozali, Chimanga, Azaka toujours, Yabino, Alekaka, partout, Poète, Bosepela, Boyoka, News, Oebokozwa, Poète, ça va toujours bien. Kasi l'autre, il y a des gens la Makambo, ils ont les kakati, ils ont des biso, ils ont des combo ya Machuda, Oyo, Amesana ko Simba Bana, touché, joué par-ci par-là, à gauche, à droite. Tu es comme un la rompé le lot et puis tu es comme un la paix sous mon le lot et taliba basi ya lelo mboka obalinga roka sous du solo teke nakobala yo nakocha na ndaku na leki mobile na oya kala ozaki na ndaku to comme un rompé sous le lot et puis tu comme un na makambo et taliba tata oyo ya mboka oyo ba message ko ba bana bazaya ba mama nana ebiso bana bazaya ba mama to découvrir en haut le na kati ya émission oyo vraiment mais surtout pour s'abonner ming na chaîne YouTube Congo Makambo TV et collaboration avec Dias Congo ya ndeko ba sonne pour être makambo za bien. Merci beaucoup de me rencontrer moi pour fonder Otoeli. To ko bandali bossa na procédure au Italie procédure Italie ba papa na ko bandana ba papa et puis na ressourça na ba maman. Pourquoi na bandana papa? Papa bazana ba bêtise de bango ebele mais aka na limite na yango. Mais na sima limite ya ba bêtise ya tata na okota na limite oya ba mama bazana ba bêtise ebele et puis bazana ma toy mangongi. Makambo na message côté ya bino na ba réseaux sociaux na ba Facebook pour message ko yoka te ko yoka kaka elengia. Lobela bango kasi on lingi lobela bango te na lingi mutu na mutu azwa par na ye pour être à changer. Tout ça, on a besoin de changement dans la vie à Moutou. Nous avons changé tout ça dans le Zambie. Mais si on a changé ça, nous avons changé. Quand on a changé pour le changement, nous avons changé. Nous avons changé pour vivre dans la communauté congolaise. Si nous avons changé, nous avons changé. Pourquoi on a besoin de procéder à papa? Nous avons procédé à papa Bazali, Batu Oyo, Bafoksaka, Bamama Tena Bolingo, pour être Bolingana. Bayaka na escroquerie. Bayaka na maloba sukali pour être bolingana soki yo sa faible ne rebenga faible yo moko otomé na faible après ozui retour na ngo benga kosigibota na sima oleli okomi mibali mabe kasi mibali basimba kambelite likongate fimbote pour être abeta yo pour ndima ete tokoma molongani biso mibale na mobali wana ezala kaka kosola na monoko ndenge balba mokili mesama liloba nde bandeko mibali bayaka nango po ete kopesa bino liloba wana po bolingana bo continuer vie na bino lelo tozomona lisolo ya ndeko na biso Machuda oyo amesala kosimba bana awa asini bana awa na yo kosola mama pona nini ba papa bakomi koyana ba vie ya ba mama amoni ki oza na 3 bana, 4 bana, 5 bana, 6 bana, alors oh so na solo na bien. Na rolia allocation familiale ya bana wana. Kasi ayeli na bolingo oyo te. Oyo bengana mobile na ndaku. Po ete yo kota. Kasi ayeli bolingo oyo ya profit ya basombela ye yoji en moto, basombela ye Weston, basombela ye Louboutin, yayi na calcul wana. Kasi yonde mama ya bana oyo bengani mobali motango so bengana mobali na ndaku poza mobali mususu il faut oyeba o na sozwa azali mobali ya bien po ete na yoka so na mobali ona bengana gite ko bengana papa bana na ndaku te ta mususu po kota ndaku retard ta mususu te po avana kala banganda kasi bengana e po na bit moko ezali important po tango zo mutu mususu asikana zo tia po ekende bien batate bele bazawana baidaka ba mama de moi course muke na moi wenze chérie dokolo za libanda somela ngata moi pilipili boye mo nini bola bosene kosomba yango ate
ngana kota ba wenze yebika baba ba yibali na biso lelo papa mboko ba koma ba prêtre ngai kaka wenze ngana kota ba mo ba wenze te okendaki deja kuna kusomba biloko te soki eza pete tokodameka ndenge wana tokoliaka ndenge wana nyonso wana eza bisaleli ya bapapa kasi yo ozwi temps ya koyeba mobali wana te mbala moko okomi kovivre na ye sans la calcul ya avant alakisa ye bana na ngai na ndako estce mobali oyo nazwili ye vraiment temps na libanda po ete nayeba yo ozwi temps wana te mibali mosusu ebele bazali banda babota na ye bana nana rendre service moko ya parent te nana rendre service moko te ya parent nasalela bana devoir natika bana na classe na tongo ou soit lokola nasalaka na tongo na récupérer bana les après-midi ta basisa la classe nena wana ndako tout ça ekontaka na carrière ya libala et puis na carrière ya bana oyo bazomona ke papa atikaka bana na classe papa atikaka biso na tongo ou bien azwaka biso mais okomona temps oyo yo kosala ya korécupérer bana ya kosala ba devoir ya bana yango nde temps oyo ezali ya kolekitana banganda yo ndeko nango mobali ozolanda ngai mpo nazala kote mibali yo ndeko nango mobali ozolanda ngai tant oyo ya kolekisa na foyer tant oyo ya kolekisa na bana tant ya kosala bana ba devoir yango nde tant oyo ya kozala na bagarde midi na bamatonge na bachateau rouge libanda ya bambiance na temps oyo ezali na semaine oyo na semaine oyo ezalaka moto akozala constate na mosala moto akozala constate na okipe bana na ye foyer na ye famille na ye mais yango na semaine ezali temps oyo ya kozala na bachateau rouge ya kozala na bamatonge ya kozala partout oyo bakongoli basanganaka ya balolenge oyo ezanga ntina mais ntango ozokende na chateau rouge wana basalon ntango ozokende na bamatonge na basalon osalaka kuna te bandeko bakataka soki bacoiffeur bango nde basalaka kuna mpo soki nga suki ekomi mabe nakei pa ya ndeko moko ta mosusu jibril mpaka kata ngai suki po ete ye aza coiffeur akataka suki na salon intel na chateau rouge ou na matonge porte na mire mais ntango yo okendaka oza ni coiffeur oza nani okozi kolekisa ta mingi ndamba batonge bamasolo moko boyo ezanga ntina ozotikela foyer na yo nini mobali mpe akobenga yo papa salelanga service boye osalaka te papa naza kote moko boye nazwi kote te azwi nanga bana te ngai naza deja na chateau rouge ngai naza deja na matonge parceke bacouple ntango mwasi aza komela makambo aza komela mingi suka nango ekomaka bombe yango moni ekomaka basi ya poto baza mabe basi ya poto baza kaka mabe te yango tozokota malema te bani tokota na suki salisaka moko toza nango basi ya poto baza kaka mabe te basi ya poto bazokoma mabe ndenge nini ata okei kozwa mwasi la kisasa oye na poto akomi deja ya poto donc basi fo botambola na ndenge oyo basi bazosenga totambola tokotambola ndenge wana yo oyedaka foyer na eloko te osombaka couche ya mwana te osombaka lingette ya mwana te mais yo wana ofandi ozokolela kaka basi ya poto mabe nazoki moke pa ya ndeko na biso ya mobali parce que toujours kota mibali mpo naza mingi kota mibali kaka ndeko na biso oyo balobi ya viole machuda yo mama ofali na ndako obengani mobali amoni yo aintéressé bosololi abetoli yo kaka lisolo ya nakobala yo bolingi koyoka lisolo kombo ya kobala te na minoko na bino basi ya mboko yo oyo basi nini ya mboko balingi koyoka lisolo ya kobala te na matoi na bango eza nini kotula est-ce que boza sûreté na babote na bino boza sûreté na banzoto na bino pour ça bolati kitoko bapantalon esalaka bino bien est-ce que boza sûreté na kibino moko na kiyo moko po so boza sûre na kiyo moko ata mobala yo lisolo na kobala yo okomona yango pamba okomona yango baventure pourquoi komona parce que biso mibali tokomona na système ya soki namoni ke nasala vite fait na mwasi oyo fo nabeteli lisolo na kobala yo comme ça mwasi apesa ngai deja kofungwa tobenga kofungwama comme ça mwasi afungwama mbala moko apesa ngai position na ye tobanda kofonctionner après nsima nango na kozwa eloko oyo nayeli yango moni toyaka na kombo wana na monoko na biso na kobala yo. Je me souviens encore ntango tozokola
Ba parents na biso tant on so balika mona ko bala yo. Mais au moins jamais na nenga ya chambre mo bo si bokende. Au moins na nenga chambre ki kuku mo bene o papa la mba kende na kuku mo batika okenda ngote. Bande ko sola o ezaki clair. So ba silisi amoni kasa d'accord na yango amemi yango na ba famille na bango. Papa parent na ye. Mais le les arabongo te. Du sola na ko bala yo esuki kaka entre moi sina mbali. Mais tant ko lela. Bani ko lela mokimo mba eyoka. Ba camarade na yo, ba yoka, ba continuer ba choli yo. Ba fara na yo, ba lo ba lemba, pour être intéressé ba li kambona au débuter. Mais tant kaka opesi motema, bokei et simbité, no bani ko so ngaka mingi pa ba parents. Nyo so nzaka na cadre bala mibali. Ndeko machuda. Tant ko mina ndako wana wadeko vanda. Amoni bana. Totika kolatisaka bana babiloko bilata lata soki mwana zolata biloko mususu ya babongo bongo ba genre etaki bobenga bana poto il faut asala kaka na ndako na ba parents soki mopaya ye a changer biloko oyo azalaki nango poete apesa comportement ya mopaya ndenga ye ke alati na ye bien apani na ye bien mais tant yo aussi mobali mo moni ke mobali ngo yo na zui aza bien oyebi no bien te po bozo bolinga mikolo mikoso mibali bozo ko zwa kaka mibali mikolo na évite so que ça mampuya so que ça na so ba soute bokomi ko so mibali kaka bizwa ato yebi bien te obi non moi j'aime bien les gars qui sont musclés moi j'aime bien les gars qui sont bogards maman bogard yo ko zwa akoye la mbongo te musclé yo ko zwa aroye la mbongo te aroye la pe vite aroye pe avenir te aeli au profit o eza kati na ye po de yaka ba profit na biso mususu omona lobi na ina sale ba je mais comme okangami mususu omona na ina simba omona okangami déjà par rapport à ndenge mobali yango aeli ne bokuta na ye boza na ye toujours na kata mibali biso mbeto zala ba ndenge na biso bele mibali mususu alingaka responsabilité te yozo mona mobali vanda lobi ke bana na bota na mwasi wana na mabana na ngai na tikela bana toute façon bala bazaka ba ya mibali qui t'a dit que bala bazaka mibali ndeko nga mobali nana lobi na oke bana bazaka mibali to sala ka fuma erreur bana bazaka biso batata bana ba uta ka na biso nde bakenda ko se transformer pa mala bango babotami bala bazeli ya batumi bale soko moni ndeko mobali ozo fana na muno kazo bake na tikela ibana tout faut bala bazaka ba maman te wana moni ndeko la komi liboma soit ndeko wana famille na ye basi baloka na bango ye poto zofana na mboka oyo basi nya mibali omona mwasi muso osu na fina yo ebi état d'âme na été omona na Kinshasa azalaki ndoki omwana na Kinshasa lupango na bango famille na bazaki bandoki mais soki chance sourire ayi na poto akomi na yeka mwasi ya vie ya poto mwasi ya simba koto yo danger simba koto yo omwana mobale musu pe azalaki déjà illettré vaut rien kokoma pa bayebi kokoma te mais tanga azuki kaka pepo avion akomi na poto azwi valeur mobile akomi komapela mwasi oyo akendata musu classe koleka ye somo couple musu zo simba te par rapport ya ba mobile atanga te mobile bokechwa ya mbonde konanga lobaka irretrait donc somo la ke niveau d'étude des amuke lettre na ye biko tanga te mutasala la rayon za mwasi na ye mutasula ka ye ba démarche sala boye mwasi na ye mais soka simbi ko finga mwasi wana bande konaka ba otala ngai je vous dis que roka mawana muto asala ko démarche administratif tabo que dans l'administration on mona que il sait même pas parler il sait même pas là où commencer mais on mona soka simbi ko finga mobile ti ba ko filmer on na téléphone ba panzi na réseaux sociaux botel ba moni que o mobile malonga bande konaka mobile to changer soki okabana mobile na mwasi na yo
tika na charge ya bana na yo kipaka bana na yo soki oza occupé bana na yo bakopesa yo bakokatela yo allocation familiale te bakokatela yo jamais ofutaka nini oyo passion alimentaire pardon bakotinda yo na passion alimentaire te parce que oza occupé bana na yo 100% ndenge batata na biso na bamama na biso babande kokipe biso na kisasa baparents na biso bazali vraiment bamibali bapapa na biso je vous dis que bazalaki bamibali bango nde basalaka bamama na biso la plupart c'est 100% tant mosusu 5% banda kosala omonaka kaka 95% bazelaka papa ye na biloko papa ya kodirige ndako papa ya kipe ndako mais ya kipoto ozomona mobali azofana azokalkule eza mbongo bana ndeko moko atuninga binanga chimanga est-ce que mbongo bana bakomango na loi belge nini na loi nini ya ba belge bakomake ou bien na loi nini ya ba français ya ba allemand ya boye bakomake mbongo wana bana il faut ezalaka ya ba mama ngana bi mbongo bana bakomate ke ya ba mama pour procéder mo lobite ke ya ba mama mais quand ba mama azali bato bakipaka le reste ya ndako nde ba ko gérer mbongo wana pona kofuta boye pona kosomba boye pona kosala boye yo okota sumba kambola te mais pourquoi yo mobali oyo yebike vous allez courager au salaka un grand bosseur comme on dit tout le temps que moi je suis grand bosseur moi je travaille mais pourquoi aucun occupé ma maman ya bana wana ke mon bana na yeba raté sur na tuni yebo ya le répondre raté papa moi na yo moko sale fort abota mabotami yo moko courager yo moko salaka on dit qu'occupé ba mbonga bana wana ba 150 euros ba 200 euros ba boye mais si que ça la journée tout ça la journée moi attends na 5 euros journée so sali 5 jours déjà moi l'équipe mbonga bana mais pourquoi on lingo calculer mbonga oyo ça mon quel niveau ya salaire oyo ndenge zo raté ya mo lingo sala mobulu na kati ya communauté yo sala mobulu na kati ba couple biso ba ndeko ngibali to changer bisaleli na biso ebele tango boti mwana na yo sala lokola tata na biso na kisasa na mama na biso abotaka ngai azalaki courager moko bane koluka mbongo po aller sangai na koma mukoni na komi lelo yo pe so makanisi wana ya tata na bino ne osona kisasa sala yango na bana na biso zobota na poto awa na mboka oto so chance ko ya awa po ete tout ça la fonctionnement bien na ba couple na biso et puis atoka bala mobali na moi si pardon on continue toujours ko kipe bana na yo tika ko ya retard tango bana bazola la pongi obimaka na moi ok na yo bimela mela masanga bi sola ambiance attends la semaine bala bakenda la classe mais au moment yo ko songa kaka les après-midi les soirs temps ya ko sola bana ezate temps ya ko sala ba devoir bana ezate skoyo moi c'est mdozo ki penyo wana est-ce que les bala wana e ko umela ou bien e ko umela te les bala ne ko umela te parce que e ko sala une fois excuse deuxième fois excuse troisième fois moi ça hôtel ah pour la nuit mon ninga mobile na musu na mona ba camarade musu ba kenda misala ba zonga ba kipe bana ba tiki bana ba classe mais yangai musala te libanda belé surtout libanda belé ba sou mama bozo zo libanda wana akoko ko supporter lokola neti moi sino ya ndako ko supporter te ba sou mama ba yaka na bilinguiste ba benga ba bilinguiste soka ye ene elenge la mama wala disika ene elenge a paquet ene elenge a boga beauté mais si mana yango akoko ko maintenir ko vana no ndenge moi sino yo mama ba na yo ya ndaku azofana na ote parce que mama ndako ya mama biso basi biso ndako ba mesana na biso na osokola raté ayebi oza difficile à osokola ayebi obosaka muno retard ka folia afosimo brosser pour bima ayebi so côté toilette baby la solo ayebi mais oh jusika nana ayebi bizarre na oya mabe wana te le temps musu olinga ba nga habiter au niveau na ngate musenzi akei to yango moni tozwa to se prendre en charge to ela mango te ya ko jora basi ya ko bala balaka to se prendre biso mo ibali en charge
tant on dit que na oza mwasi boye siko eza po ete na sala siko nzela omoni mobali so ka na mwasi yo ndo seli mwasi mabe partout okende ezalaka nzela nzube mobali nyonso oyo akabana mwasi ndenga oyo asali mwasi mabe na libala oyo bafandaki bien partout okende nzela na ye kozala nzube nzela na ye kozala bien te akochange basi mulongo sambo mais soki mwasi nasali papa mabe mobali akei mobali akende kozwa ta na ye azwi mwasi mosusu bandi kofonctionne bien kasi retour ya fonctionnement ya papa ndenge akendaki azofanda bien nde okomona sikoyo ndeko mwasi abandi koya koluka mobulu na kati ya foyer oyo mobali oyo akenda mpo andimaki te ke mobali oyo ata na mesala kosali mabe alimbisaka tour akolimbisa mais cette fois-ci mobali akei azwi mpe ta na ye akei azwi mpe nzela mosusu nzela ngo mpe eza kokende bien ndomonaka mwasi abeli liboma akomi bilobalo bana banganda na banzela na bamisala asalanga mabe parce que soko sali moninga mabe wana yo mutu okosibiri yango po yo mutu bisiko soko sala nzela soko sala kozala mabe soki pe ndeko mwasi asali ndeko mobali asali pe mwasi mabe kote pa kokende abanda kochange kaka basi omona azochange kaka basi siko basi yango mpe azochange bango na ndenge nini na ndenge te ke po afandisa vie stable mais azochange bango na ndenge ke fona prouver mwasi wana oyo asakanaki na nga wana oyo mama bana na nga wana asakanaki na ngai fona prouver mais omona ata mosusu mama bana nga mpe ta mosusu abala ye te ta mosusu mona abala ye te ta mosusu mona pa bala ye ta mosusu mona ezalaki asema loko tusomba mais ntango bakabwani azwi oyo azalaki nango besoin akei mpo mabala mingi na mboka eza mabala moko eza fuma ya bolingo te mabala mingi na mboka eza ya bainteret okomona o te nazwaka mobali wala kaka po apesanga mokande omona mpe o te nazwaka mwasi mpo nazwaki kaka dokia yango na bike mabala mboka oyo eza na mabala moko boye ntango ozobengana mobali tala oyo nini okozwa ntango ozobengana mwasi tala nini oyo ozozwa wana ezalaki par kote bandeko na biso ya mibali bokipaka bana na bino ata bakatela o pension alimentaire mpo ozalaki maboko makasi okabaka te kipaka bana na yo mpo bana na yo bakokola bakanisa babien fait ozosala ata azalaki so na mwana na biso te mais abandaki kokipe biso mais ezala te ke toute façon bana baza ya mama donc ngani nafandi boye chimanga na bi bana baza ya mama na nyonso nga nasalaka mpo na bana mais bana baza ya mama ona mokolo wana akomi liboma akondition azanga quelque chose ya kopesa bango mais na bacourage oyo naza nango na misala oyo nakendaka il faut na participer kaka nga moko na bana na ngai mpo ete lobi na ngai eza bana na ngai yango ni bato ebele baza awa na mboka oyo bazokoma mikolo kala te bazokende na ba homme de veillard kuna mwana nini ayo kotala yo mwana na homme de veillard otala te parce que osolela mwana mabe osolela bana mabe bana bakote intoxication mama parce que ozosala effort tobimisa bana na intoxication mpo ete yo moko olakisa bango ke te tobebanaki mpo na boye bini boza yanga naokibi bino na 100% simona bana basket simona bana boye sala bana boye eza na batata ebele bana bakabana na basi na bango na ndako ata kosombela bana basket ya pamba oyo eza pasi bana oyo moko bota okabana na mwana bango posombela ya ata basket ya pamba oyo pasi posombela ata o PlayStation abeta pasi mais okomona kaka soko oza libanda ya kota baninga na yo yoka jalelo libala mboko baza na jalelo makasi ya kosala na te oyoka kaka na munoko na ye mwasi wana kosouffrir wana biso bandeko mibali potanga na yaka na de kote na bandi na kote mibali epi na kozonga kota basi mwasi wana kosouffrir te mama ya bana na yo soki esimbi te ntango mosusu ekosimba kote kokende moto ayebi yango eza nzambe me kolakelaka ye teke asouffrir mpo kosouffrir wana ozolakela ye mpo azwa mobali lokola machuda mpo machuda ntango ayaka azwaka na bana azwi na mwasi oyo babengaka kudi ya soso kudi ya maki
Parce que moi, on a prononcé que moi, si on a maman ba ndoka bana, a souffrir. Qu'est-ce qu'on souffrir? On ba biba le ka machuda baza koyat. Na zo ka on ba le ka machuda ngapela la saka papa ba la ngapela sur mobile. Parce que ils ont déjà na mobile na zo maloba mabe. Ce que moi maman ba na souffrir. Et là c'est que ba na pas boter la mo kongola yo, ba ngo ba souffrir. Ba ndeko na ngai, ngibali to changer. Quand c'est dans la partie prité pour na, bah des rebelles. Pour qu'on peut mobile. Mais tout ça fonctionnement, tout changé. Pour ça la biso bien, pour na lobby na biso. Merci beaucoup na longue la procédure où était ba papa. Na une deuxième procédure où ba maman. Procédure à maman na yabi que bosilga mingi tangu na yaka pour na so na bino. Na so na bino parce que na yabi bino. Na yabi bino bien parce que na fa na bino. To so na bino to mesana na bino. Ba maman no studio monde entier, ba jeune fille ou ba lingaka, chimanga musa salaga, et on a eu toujours na songi siko vraiment na ndenge ya show pour être bolela ki mingi, chimanga tigi boy, chimanga sali boy, na songi siko peut me resola mais ba épisode ba na continuer, to na resola sur tout le temps. Ce qui peut moyen on va rebenga et rosala, to riba ngo plus tard par rapport à ba évolution de tout qui na rota émission. Ba maman bo sali passe mingi, bolonga na valeur ya ba maman. C'est la journée internationale de la femme. Liputa. Journée Liputa. Journée de la femme. Journée de la femme. Mais vous voyez, il fallait en monter. Journée de la femme, moi, internationale, la femme, moi, ça a été pour la maman congolaise. Journée internationale. Mais ce que vous dites, quand c'est arrive à congolaise, ils arrivent à congolaise, hein? Pas mon délai pas sepela rango. Mais à sepela rango, le lingue na bisoté. Bisoté comme quoi bisé, ko solo rango, ko sepela rango. Et comme il a le lingue mususu. Et comme il a un problème na ngisa nini. Au comment on ne comme moi si azana copain ou azoko promettre pour pouvoir faire nae. Au moins on ne comme moi si azana mobali na ndaku. Mais on va la télé que ils allaient journée ba maman. Bon, on a qui na ngate. Yo kele na yo. Mais on commence modèle où maman ko yana journée de la femme wana. Na éviter na ndaku na ye, oya mobile na ye ou bien copain ou azo promettre baba na ye ou bien mobile ne tata bana na ye. Et là télé yango oya la taki wana, oya ina na salle wana. À la taki na ndaku ou bien à la taki na salle. Ndena mituna rason na ndena mona bokota na salle. Na mitunaka. Journée de la femme au bout boyaka wana ba congolaise wana ba salo boko takawana ta boyaka journée ngo bilamba bola takawana ya liputa moko wana bouta wana ndako eleta ni mabe wana bola takawana mitakala wana botaka na boyaka na salo wana bouta wana ndako na ndimité pour que mona mobali moi si atala ya mwasa mutu mais à côté de la salle il y a journée de la femme fête par maman. Au moment où les poutres wana oya lati. Et ça les poutres oh to benga les poutres parce que boyebi sou voler les poutres. Quand on parle de les poutres, ils allaient ba plaisir oh to demande papa maman la biso. Ce qui maman lati ki mbundi akangiri ki mbundi, oyoka sentiment les poutres. Il y a panne. De ba parler français. Mais bino boyebi ce sentiment wana ya les poutres wana. Donc comment la oya na fête? Mamusu batia cycliste na se. Mamusu batia aka kaleso pamba. Akangi liputa. Parce que des fois te belé nengwana. Au continue nengwana. Et puis au loza ata ya kubuma pona soni pesi la bino. Pour qu'il ndumbe leki. Bani ko leka na gauche droite dinasema ko le talent. Ce que c'est le cas mouvement mukebwe nzoto no solibanda. Ce que na yeba bozalaka ya mibali na ndako bwe bozalaka bantelantela bwe bozalaka bandumba oyo ya kosa mibali baninga na basoirée po ndi babi junior mama boyaka na mibali na bino te boyaka kaka bino moko na bilatela na bino kasongo bato bamona bainsanité na bino babuzoba na bino yango nde boyaka na basoirée.
Pour ce mutu na yebi que mutu azali vraiment moi si na ndako mobile na ndako akotika moi si na été et là teliwana ake na otuna public bato bamona ye ndenge akoti azwi nzoto wana ya ofele azolakisa ko bato ofele mutu apesi mbongo te ntango tozokende basine okomona avokota sine okomona batie programme tableau obi alingaka filme o mingi nakende okelango mbongo naya kofuta sine nakota mais lelo ekoma pa ya basi programme te mais sine tozokota sine ofele tozotala fine ofele tozomona bitakala ofele tozomona babiletela monze ofele basi basine la valeur basi mutakala comme eloko pamba basi bacycliste bakaleson eloko pamba donc nzoto na yo valeur nango pa ya mobile na yo mais mobile na azala so na valeur ya nzoto wana te yango ozomona ata ozali mwasi ya libala ntango ozorespekte mobile no ndako te nyonso okosala ozalaka mabe mpo valeur ya mwasi na ndako ya libala bayeba bango na bisaleli na ye mpo ozomona mwasi azotika vie ya couple azointeresse kaka moziki ekomi na première position koleka vie ya foyer moziki ekomi na première position koleka vie ya bana omona mwana mosu azongi classe mikolo na basket ya kala mwana azongi rentrée scolaire na basket ya kala mbongo ya nyonso to ya bana ekei kaka na moziki na makelemba na moziki esilisi mbongo ya bamama nyonso to ya ndako ya mabala ntango ozoluka obenga na mobali na ndako mpo ogane nini otena tika la femme seule c'est bien kotika la femme seule mais éducation ya bana na badevoir mpo bozala na basi ebele bokende baklasse te kosala baexpose ya bana kosala baexpose ya bana ça devient tout un grand problème oyebi te kobanda na exposé yango nini okosala ni po ye moko deja mama yango deja système kaka ya poto na poto ozali kaka chance moko ya poto olekaki mwa Angola olekaki mwa Djibouti olekaki mwa boye retrouver na poto ose retrouver na poto ntango mosusu mobali yango azali mwa mayele akolakisa ntango mosusu bana mwa badevoir bana bazala bien fe bana ekende bien obengani mobali mpo ya nini na moziki deja ozalaki mobali mosusu mobali wana ozwi wana esika kolinga bana yango ozomona mibali ebele bazali na bavi na bino bazokoma mibali epai ya bana na bino abimi na yo mama abimi mpe na bana na yo eza bino moko bolingi koyoka kombo na kobala yo te bolingi kombo wana te basi ya moko oyo baetula oyo bolingi koyoka te ko moi mobali yango amona mo adi yero soka amona mo adi yero tozwa ye mais saka aleki kozala mutu oyo aprometaka bokofana na ye mama mutu ambongo na mboka aza te biso nyonso tokendaka kaka kayu au moins soki boyi kayu kende cope soki boyi kayu kende cope so oza mwasi okendaka cope kende cope bakanga wana boloko bana batikala ntela baplace lo bana wana kende cope yo mpe papa soki olingi kokende kosala mosala te kende kaka cope omesana na cope wana tokotunaka pesa bakozoli mpe mwasi wana ozomona na ndako ozopesaka mbongo azoliaka mbongo elenga cope wana yo ozoriske ozopesaka mbongo yo ozomona bien mais ntango okota bolondo kaka bakamarade ya mobali no wana oyo basalaka cope bango bakozwa yo bango bakoma mibali na yo parce que trop c'est trop batela bino lolenge nini oh quel genre ya peuple oh peuple ya ndenge nini obinanga bayambo oh peuple ya ndenge nini batei bozo comprendre kaka te omona mwasi mosu aza na ndako
mais azana mobile musu libanda mais azana mobile ndako mais azana mobile musu azo da libanda Usufana na mobile ndako mais azana mwasi libanda azana mobile libanda Siko libanda wana za spécial koleka papa bana mais ok ye libanda na pe azape kala mwasi na ye tayo zo ya ozo Alexa parce que j'ai pression na mwasi na ndako alobake ini na ndako nanga mikolo za wana pembeni zo tobenga na nte na za perdant yo mwasi ndumba ndo za perdant otikali iole la ntela basi ya soni ya solo na été oluka nini na vie soko za yo moko mona azana ye moko mais soko su mobali o aza responsable alingi bo fanda bien na foyer ndeyo wande comme ndumba yamoni ba réputation na bino se beba yamoni déjà na poto a de bo se bebe se ba réputation na bino na poto a wa bo komi na bino kaka soki mutalinga lingo face la ka moto yo o auti Afrique o auti Turquie o auti Grèce pour mutu pene ba poto pene awa soki pene ye ba niko lingo sika ba yese gravité ke ba ko yaya tuna na sefa moi swana yo fio zo yebi sefa na yeah bo expliquer ngako fio wala kutu komeka te mama na bula ya mboko faut pas biso ka komboka ya mama na bula ya mboko kasi tambolit mutango zo za soute donc comme est obligé il y a que nous ba Grèce na ba Turquie na ba Kinshasa ce que rêve c'est la raisonine tant aussi moi si mobile na Turquie Kinshasa Grèce aroya arobimana ezoba azio mkanda wana suzo za belge français italien na azio ka mkanda wana mais après ko zo mkanda wana déjà ayoka ba sona yo yaya n'espère bien yo benaka mukanda okende na yo tango benda mukanda na ya supporter no soto abenga ngaka mwa ekufela mbwa ba mesa ko benga mwa ekufela mbwa so beke okende pe na feti akuta na bambanda mususu oya ebite abesa mbote ka bambanda sa yeba Mko yo pesa mbanda mboto yo yeba parce que oyebi mboko te oyende ko ya ba vitesse faut pas ba spiritas tanga ozo mukana na keine ekomi mibali mabe yo mo mto bengani mobali kei mais ekomi ka muke ko ya ko lukala mobali wala ba problème yo ba mobali wala ko bonga te akozalaka kotourne boye mais soki yo osalaki mobali mabe mobali akendaki mobali ndem da kosala nzela bien yo ndem tokosufri na nsima okozala mobali tukusa mobali na sambo ozala moto akofandisa yo à l'aise te mpo ya nini modele ya basi ya mboka oyo mwasi oyo ya mayele oyo arefesisaka akoloba bi ndenge eza boye baparent na biso mpe basufraka na mabala ezaka facilité biso ko mikolo kola bango ba be mikolo boye na ba couple na bango mais na mboko to vendre na poto oyo au moins jamais couple ba koka ya bato mwindu couple ba koka bato mwindu bazo tambola nzela poto oyo ba simba ne minde ba simba na ba koko ba 80 ans ba 50 ba 100 ans ba 90 ans bazo tambola minde ba tambulaka na mboko esaka na honte divorce comment elegana ya mindele soko tali mbila soko tali police ndenga kenda ko panza mabala ba congolais ya ko bimisa mabala kende mo satikala ezala ka ba congolais pourcentage mingi c'est 100% ezala 95% ba congolais ne ba bengana ba site banda quoi ba bengana surtout na hiver mon été boy soko tali bilan ba bengana mingi te na été ba bengana mingi na hiver bima kende pa ebike ya malili soko la voiture noté faut localiser baninga na yo ba master na poko nola kuna so to lana libula métro ya muto osola bo comprendre na yo ko sona sentiment ate po biloko to na banda mamba biloko ba tebile ba nonsa mambo te na mona ki buso ba kota mine kata réseaux sociaux ça va la doser
Mais grâce à Dias Congo, à collaboration avec Congo Makambo TV officiel, to yesuko to meka kosema mboya bien boyende kosala biso bien. Vraiment c'est le premier épisode, deuxième épisode peut kosala. To meka okena mo malembe surtout bo saboyende belé. Pour bino bolingaka ba émission de ya buzo ba ya busenzi. Mais ba émission ya bien boyé. Au moni boleki. Koleka émission on tende ko ngai. S'abonner na ba chaîne dans le but de Congo Makambo TV, na Dias Congo pour être bon na reçoit biloko bien na kati ba chaîne oyo, e reçoit biso bien. Vraiment, oyo ezali premier épisode to kenango molayi été. Na deuxième épisode na ba conseil na bino bibenga to reçoit la ba neni to pousser loko yo pour être to kenango susu molayi pour na reçoit la sola. Vraiment on appelle ça bande ko linga ko soutenir Chimanga na musala na yenga pesa ka nenga salaka et ça va toujours bien. Na pesi ndeko na ngai oyo na lingaka mingi Gijano ya ope yango na bisiko zali na pesi pe ndeko na ngai oyo asimeli nga bilili bienvenue wa banga wa ba son kolo bilili asala mingi na lobaka su te po ayebike kongola to lobi ya j'aime ke po banga na ot na pesi moto bisiko zali na pesi su moto na Pajou Simba TTC tout tendance confondu yo yango na Djibouli mpaka l'expertise bana lola. Na pesi sumbote na nous Congolo en direct il y a Kermis na kata Kermis pemeni ya Allemagne ya na nous Congolo na pesi sumbote na Masco Francisco de Gama ya ope ngwana pourquoi pas na yemoko Djibouli mpaka l'expertise bana lola trésor pembele l'imbattable. Vraiment ezalaki wabino François Chimanga oyo ayeko sola pour être ko tchaka bandeko congolais communauté nanzela peut-être mambo ezala bien. Pour na aussi c'est la pesimbote na là où repose le cœur de François Chimanga, autrement dit Keliane Kayembe Mamana Faelia Maeva Chimanga mwana batu ya tante Sophie Kasengela en direct de Londres. Tout le monde balasima. Ciao.